Breaking news. Basangwa Congo. Nabanda qu'on a vu nos spécialité à Proverbe 30-30. Le pasteur de la diaspora. Tout ça na rétro de la semaine. Vous avez en direct na Sentinelle TV. Vous avez en direct na Soft 15 TV. Vous avez na Flash Congo. Pe ba site nous sur réseau relayé ba information au bazwara biso. Oyo ba senga permission pe ba obayiba essentiel d'information et comment. Mois en novembre, Oyo, tu peux retenir que si qu'au rassemblement, na peuple congolais, baza sûr, va comprendre que Kabila, c'est un Rwandais, un criminel, Aya Namboka Naso Congo, étant soldat à Rwanda, infiltré pour na ko asijeti mboka na biso ko kaba mabele na biso na Rwanda nkita na biso na Rwanda ko boma ba congolais po mabele wana bande kone ba congolais ba rwandais ba kota ex taxman ex chauffeur ya defao a gouverner kana défi parce que ce qui totali bien mikolo oyo batu nyonso tu bazolobela sur makamunini et salami na vie. Il y a Kabila na Congo, même grande chaîne à télévision TF1, na TV24, TV5 Monde, balakisi na émission monene question pour un champion. Na relax non? Question pour un champion. Bazoloba, c'est là tout le temps ensemble ngana bino. Question pour un champion. Botanga bino moko makamu mindele bakomi parce que c'est grave, bayebi masolo nyoso. Siko ba comme Kobimisango. Question pour un champion yango. Question pour un champion Botanga. Et les gars qui lobby na France, na monde, ba lobby au pouvoir depuis 2001 suite à l'assassinat de son père adoptif. Vainqueur aux élections de 2006 et 2011 par la tricherie. Sera limogé au pouvoir par la population le 19-12-2016. De qui il s'agit? Question pour les champions. De qui il s'agit? Donc, le monde entier, même la télévision à Poto, dit que ce monsieur n'est pas congolais. Il n'a jamais été voté. Il s'est imposé et il dirige par défi. Par défi, à où tu peux prouver en gros, sous l'élo, ils ont dit Mokolo Oyo. IDPC bengaki pona meeting ya Tshisekedi pona carton jaune, même histoire, même stratégie sur place wana abimisi tala ba soda ebele ba enlever ba jeunes ebele na ngongo nazo ba déjà plus de 1000 jeunes par enlever 1000 jeunes congolais oyo na discours na ye alobaki il faut baluka misala tout et tout siko azo enlever ba jeunes congolais pona nini entre temps ba jeunes pe ba siliki baza libanda ebele. Bazo c'est la mode d'ordre ya Tshisekedi balobi Monusco ya bozo Tshisekedi et memaye place wana ti ba pour rendez-vous zaki na 14h to éviter siko tozali 11h20 de lo samedi to éviter et ko suka ndengeni. Alors na masolo nyo surtout esengeli to yebaki Tshisekedi na rassemblement na peuple congolais soki tolingi to telemela Kabila to bengana e to se préparer na un mois au etikali Nengeni les 19 et Gozala. Parce que hier s'est préparé, système n'a bloqué babalabala nous surtout basoda babimate. Alors il faut to yeba ko contourner les Kambouana, to opération tumba soda nous sont kutane nanzela et banda comme ça to se découdre petotala ce qui est à ko boma population mobima. Mindele bayaki go yebse ke fatika. Mokili momba yebse ke fatika. Constitution yebse ke fatika. Asa Congolais te famille mobimba ba yibi ba mbongo a Congo bazo détruire mbongo a Congo bazo panza mbongo a Congo mbongo a seni koko ya Lumumba yebisi bino ndengeni bazo beta nango poker ba kabela ba 3 millions ba 5 millions donc ba Rwandais ba yeko mvua mana mboka na biso. Alors likambo oyo to te yama toujours à disposition to yeba ndengeni ni to ko contourner likambo pe le 19 et à la 6 pe mindele ba si ba yebi ke le 19 to ko benga na Kabila o nyo so sala ezali mai ya moto. Alors toza susu na basango mususu oyo bato batindaki tozo bandana wakino tangango parce que na tongo na zwaka basango ebele
tozwi basango mosusu yali awa zelana tangango ok balobi Kamere décide de tout révéler dans son nouvel ouvrage, les raisons pour lesquelles Kabila ne l'a pas choisi comme Premier ministre. Dans ce livre, il demande pardon à tous ceux qu'ils avaient promis des postes et leur demande de lui faire confiance pour la présidence de la République. Il dit qu'il s'arrangera avec Kabila pour lui céder sa place pour éviter les chaos. Livre yango esebimi batindeli ngango. À part Rwanda, bayebisi biso susu na Kananga, le gouvernement provincial de Kananga central a installé à partir du vendredi 18 novembre le couvre-feu à Kananga de 21h à 5h du matin. Wane Komilinga Pel Soussou. Congo central, des prisonniers meurent faute de soins de santé selon les ONG. Et ça, la nouvelle Mokili Mombetine de la Hanga et Elinga Lelo. Donc, na Congo central, ba prisonnier bazo kufa likolo ya bozangi kolia pe nyoso tu wana ezali na cadre ya génocide ndenge nini Kabila azosisa ba Congolais. Basangwa Congo epana bino za spécialité ya proverbe 30 le pasteur de la diaspora peuple congolais eloko makasi ndenge nazoloba awa Yesu azaka nkolo po libération ya Congo ekozala na molimo. Bango baye na minduki biso eza ndenge Elisa ebisaki ba Syrien changement ekosalama na mboko. L'officier ya roi alobi ata bafongolisi maningisi na lola changement moko ekozala te. Elisa alobi changement ekosala pe changement salamaki. Ba Christu bana na Nzambe chaque vendredi to jenaka to lelaka mawana Nzambe salama na Congo. Ba msusu bazo sala ba aventure mais biso to bondela po mutu azo bondela ezali na puissance koleka bombe atomique. Basangwa Congo epa na bino awa epa na biso ezali bongo place ya Yesu azali nkolo. Yesu nde nkolo. Yesu nde nkolo. Yesu nde nkolo. Alors basango toujours ya Congo ezali awa tozo pesango basango ya Congo tozo pesango awa totanga oyo tokomaki tozotanga basango ya Congo pour na bino retour de la semaine. Donc retour de la semaine masolo esalaki mingi na semaine ezalaki ndenge baboyi kopona Vital Kamerhe oyo azwaki bataba batu oyo asalaki bafete baboniye batie Sami badi banga or Kabila atindaki déjà nani directeur de bureau na ye akende kosolola na Bruno na prison pour batia ye premier ministre. Donc a joué na géopolitique do pona ye alingaki moluba moko comme premier ministre azokanisa ke baluba nyonso tout bazali ba membre ya kozala sima ya Chibanda babosani ke Matata Mponyo aza mutu a est mais les troubles bimi na 2015 ba troubles bimi le 19 le 20 le 21 septembre bata est bazali libanda. Donc basali ba calcul mabe parce que na niveau makambozo kende ba tribalisme eza ndenge ba Rwandais basala ndenge ba boma ba tuti ndenge ba nimba kotisa ngoso na Congo biso tribalisme esi to longa ngo kala. Donc tribalisme to longa ngo kala bolimbisi boyebiki awa biso chaque fois batu ba bengaka pour na kopesa ba information pe kotuna basanga mboka. Donc bolimbisa retour de la semaine RFI PTV5 na émission question pour un champion ba lobeli ndenge ni ba Congolais ba kobengana criminel rwandais. Ba jeune ya Congo ba boyi 5000 francs congolais oyo Kabila azo corrompre ba jeune pour ba bengana été le 19 décembre parce que na CC atindiki batu na yeba pesa chaque jeune 5000 pour a kota na mouvement ya soulèvement populaire. Tala système na ye depuis 2001 tilelo ba mbongo nyonso azo dépenser soki azo gaspiller soki azali kotonga soki azo kotonga ba école ba hôpitaux ba nyonso ngeza malamu. Tala na centenaire ba bengani ba malade ba bengani bango parce que mbongo ezate ba boaki bango libanda. Alors ba jeune ba boyi ba lingi masolo wana te likambo ko kamwa pona bato ya Ngwanda balobi pona bango Sami ko voter ko koma le premier ministre ezali copie ya Tshisekedi. Or Kabila est allé même chercher Bruno Tshibala na prison
pour comme premier ministre avant abimisa liste oyo. Oyo ezaka kabuzo ba tokindokite mais ali malhonnêteté intellectuelle. Na nomination à Sami ekosala IDPS passe na nini. Pe IDPS soki alingaki kokoma premier ministre akobata mapona nini. C'est vrai IDPS eza na berere. C'est vrai rassemblement système ezokende nango na Kabila, il faut pas revoir système na bango. Sinon soki le 19 décembre to bengani Kabila te ekolakisa ke Jeannette Kabila zaki na raison balia mbongo. Tokoki kokende na suka bongo te, tokoki kokende na kofunda bango te ke baza ba collabo parce que batikali c'est l'espoir oyo ezolite na Kabila. Total ati le 19 tokoyeba soki ya solo bazalaki batu na biso to bazaki ba corrompi après nde tokozwa sanction pour Kabila linga te il doit dégager. Alors oyo ezali motema mabe alors ezali mamingi. Mandat ya Kabila par défi 16 ans et aussi le 19 décembre 2016. Dialogue oyo bazo ba dialogue ezali po na Kabila akende sans aboma bato pour Kabila se préparer boye bien à côté si ba Rwandais, ba Ougandais, ba Somaliens, ba rebelles baza na Congo po ba boma bato. Alors bazo linga kumemaye na kimia ba sécuriser parce que Kabila zo banga ki après soka longwe président ba crime na sali ba kokanga to ba kobomaye azo ba sécuriser yango Tshisekedi azo linga ba ke na dialogue ba pesa ye mo ya rassurance que ba ko sécuriser. Or Kabila azana place moko ba ko sécuriser te so ezana prison te so ezana CPI. Donc o wana kutu ya na ngona tina te ya ko dialoguer mais bango bazo linga ko kino lobande ngwana. Alors ezali mawa mingi. Awa tozo salela lobana nkolo. Donc ivre na semence tozo sansango ensemble tina moisson finale. Moisson finale boye bango na politique et l'axini. Kamere humilié par Kabila pe carrière na esili to ebite suka okende wapi. Akomi loko la chauve-souris. Ba mpuku ba boye pour alobia bazana masala ba ndeke ba boye pour alobia bazana ba poil ba nyamanyo soto ya mokili ba boye carrière politique ya mwana moto esili esengeli azongela bilanga na ye na Burundi to na Rwanda na Kigali place azana bandako. Conseil ya malamu za bongo avant que ba Congolais ba s'en charger na ye le 19 pour ba koluke place azali pe ba kodiembika ye. Alors ezali bongo bana Kasai bo se distraire te. Sami aza traître o asali G ya opposant ya occupant a craché sur le sang de Kamwina Sampu na bakasayen tout o Kabila utiko boma mikolo Kabila utiko boma Kamwina Sampu azali chef coutumier na bino azumuluba moko oyo aza corrompu atie na pouvoir bino bozo sepela bino ba wewa est-ce makila ya Kamwina Sampu ba kasayen nyoso oyo Kabila bomi na boshab ezote ya bino te. Alors botika distraction wana to sanganisika moko to bengana ye. Rassemblement eza issu kaka na baluba te. Kabila oyo akoma grand commissionnaire ya koteka RDC na ba richesse nango pe a créé insécurité na mboka mobimba, muyibi génocidaire, ayibi abomi ba congolais pe oyo bazolia mbongo batu nyonso bazolia mbongo ne congolais to azolia mbongo Kabila na motema linga Kabila te po bayibi que Kabila c'est un criminel. Kabila bomi Kabila yemo pa yebi ngo ki ba congolais tout ba pembe na ye ba ye pona mbongo ba lingete na la première occasion ba ko boma ye ba ko tirer poison même moi si na ye d'ailleurs moi si na ye ba beta ke mikolo nyonso kuna mikolo okutu Kabila na okuta ye azo sambela azo soana pasteur ba beta ye ba sangenela ye na Jeannette na Zoé ba beti mwana mwasi abatu pe batiela poison mikolone yiza ya kotanga. Alors na 2015 pe na 2016 bato ya est babimaki libanda malgré matata ponyo azaki na pouvoir et bongo Sami sans charisme nomination na ye ezali non événement. Kabila azo copier Mobutu akosuka pe kaka bongo. Le problème de la RDC ezali ni dialogue ni élection mais l'occupation. Gouvernement ya RDC et travaille pour la occupation, c'est-à-dire pour la Rwanda, Ouganda, na ba multinationaux, ba assujettir ba Congolais, ba zoa ba richesse ya Congo, ba ke nango na mboka na bango. Boye ba teke kala depuis kala est ya Congo et kenda peuple congolais ata mon côté azakuna est ya Congo est dirigé par l'armée rwandaise et en complicité avec Kabila. Alors soulèvement populaire nde ekoya kotisa biloko nyonso mais loko makasi ezani na classe politique ezana ba corrompu
mingi dirigé par Kagame pe bakendaka Kigali butu moyo ba opposant congolais mutu ba bimisi Ruberwa oyo azo se positionner pour lobby comme président na Congo. Nani asali Ruberwa ezali ba congolais nyonso bakendaki ko rejoindre na RCD Goma boyebi ba komo na bango soki le 19 décembre Kabila bimite to kobimisa ba dossier nyonso pe to yeba siko ko sila na moko ndenge ozala. Alors soulèvement populaire ezali seule solution pour libérer la RDC. Depuis longtemps, Nord Kivu a été toujours contrôlé par les Rwandais. Une société canadienne qui exploite les coltans congolais et les font passer pour les Rwandais. Les réfugiés rwandais sont devenus des chefs coutumiers et personne de l'opposition réagit. Donc, Makambo Ucho le kana rétro de la semaine Mikolo tu ali amwana. Donc, bateau baza enregistré na oni comme ba réfugié rwandais na Congo ba komi na chef coutumier na bango ba komi na village na bango na Congo, c'est grave. Alors congolais tolanda sikoyo secrétaire général à IDPS azo fixé biso sur ce qui se passe aujourd'hui na Kinshasa. Breaking news, Yesu Ndemkolo, Yesu Nkolo na kombo na Yesu Kabila trobenga naye. Yesu Nkolo. Bonjour, c'est Cheikh Fita à Bruxelles. Est-ce qu'il est possible de parler au secrétaire général de l'IDPS? Oui, c'est bien moi. Oui, je suis le rédacteur du journal en ligne Info en ligne des Congolais de Belgique. J'aimerais avoir les informations pour le moment à propos du meeting. Qu'est-ce qu'il en est? S'il y a des obstacles, s'il y a des dispositions nouvelles. Oui, notre meeting était prévu pour aujourd'hui à 11h, mais curieusement, on voit tôt le matin un dispositif inhabituel et renforcé de la police autour de la résidence du président, Etienne Tshisekedi, et même sur les lieux du meeting. Donc, ostensiblement, le régime s'est décidé d'empêcher la tenue de ce meeting. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres dispositions ou bien vous attendez l'évolution de la situation dans la journée? Pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer quant à ce que nous allons faire. On observe jusqu'à la fin de la journée. Okay. Nous saurons quoi dire, parce que de toutes les façons, le président devra se prononcer. Ok. Un dernier message aux Congolais qui vont vous suivre sur notre site, ceux de l'étranger et ceux du pays. Bon, nous leur demandons de tenir bon. Tout ce que Kabila est en train de faire aujourd'hui, prouve à suffisance qu'il est vraiment en déliquescence et qu'il a peur du rassemblement et du peuple congolais. Donc nous devons toujours tenir bon et se préparer pour le 19 décembre. Que cela ne décourage personne. Nous sommes en train de constater sa mauvaise foi, de prendre la communauté internationale à témoin pour que le 19 décembre, personne ne nous dise voilà, vous avez fait ceci, vous n'avez pas écouté cela. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire favorables au dialogue. Nous sommes jusqu'à preuve du contraire en train de faire réfléchir M. Kabila qu'il doit respecter notre constitution, mais il arrivera un moment où nous allons passer vraiment à l'acte et cela restera une histoire pour ce pays. Ok, merci beaucoup M. Jean-Marc Kabound. Nous mettrons ça en ligne sur checkfitanews.net. Merci.